Vous allez à l'ambassade à Congo, en Afrique du Sud. C'est-à-dire quoi? Ambassadeur Mpoko azokoka kodekade situation na biso te. Awa tozali na salle ya réunion ya ambassadeur. Mais il a déjà refusé. Tosengi mbongo te, tosengi eloko te, tosengi kaka biloko misato kaka. Adekadele biso situation ya badokima mpona passage na biso ti tokoma Lubumbashi. Ambassadeur azoyebisa biso en plein air. Gouvernement ya Congo bozo baventurier bozotinela mbongo te po adekade situation tozolala na kati ya ambasade libanda na malili na banda biloko kolia nano koza nango na ntina te mais ambassadeur Ben Mpoko alobi boye gouvernement ya Congo batindaka mbongo te voire meme mbongo ya loyer ezali te tofuti bambongo na biso ya batenalie na mbongo wana bazwi bapesi basi na bango bamakambo na bango po bakende nango na bashop na bamagazin mbongo wana ezozongela biso te awa po balesa biso donc bino bakonzi bozali kuna lokola botindelaka Mpoko mbongo te ambasade ya lelo soki ke no erreur tokobuka tokokumba mbongo oyo basi na biso bamama na biso bazofuta bataxi kuna batike oyo bazolia yango kuna na Kinshasa bakotinda barefectionne ndako. En plus soki kaka boregistre makambo oyo te ambassade ya Congo na Afrique du Sud ekotikala koexiste lisusu te ekotikala kofonctionne te tozotumba ngo lelo parce que tosali 5 jours na zamba na frontière azokosa biso ti tokomi awa azokosa kaka biso comme ça soki ndenge komi boye lisusu te tozotumba ngo lelo na mingi so toza na kati ya office na ye mais je suis des Sunnyside. Je suis des Sunnyside. Vous connaissez la relation entre la population de l'extérieur et la population de l'ambassade. Maman, si vous demandez tout le monde ici, tout le monde est pas cet ambassadeur. On est venu avec, on lui a respecté. Mais lui, il nous a jamais respecté. Il nous a pas aimé. Écoutez d'abord. Écoutez. Soyez calme. J'ai salué votre patience. J'ai salué votre patience. Madame. Il n'y a pas que nous. Ne vous en faites pas. On va appeler les gens de Sunnyside. On va venir ici tout de suite. On ne veut pas qu'il y ait des casses. On ne veut pas qu'il y ait de... C'est le seul langage que j'entends. Voilà, oui, je sais. Je suis congolaise. Hey. Vous voyez ce qui m'écoeure et que autant vous avez cette vous avez quoi, vous sentez ce que nous sentons. Mais lui qui est notre représentant, je ne sais pas pourquoi lui ne veut même pas faire et il n'est pas plus congolais que moi. Vous êtes ici depuis quelle heure? Vous êtes ici depuis 7 heures. C'est son poisson Si aujourd'hui la solution ne sort pas, ça sera terrible.